Nkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo, mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo, po yo nde obongi nango. Basantu nyonso toyemba. Alleluya, amen. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu, mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo, tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema, etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu, etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Alleluya, amen. Kembona yawe. Alleluya, alleluya. Toyembi alleluya. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Yesa lokotanga na se, asabdai na tutena ngai. Apisanga kombo sika, nango na yembeli. Yesu we, elika ya basantu we. Na yemela na ye, no yemela nga ya sika. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. To yembi, alleluya. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Ndeko na nyonso ekokomela yo, zongisa kembo mpe lokumu na yawe, oyo nde mokokisi na nyonso. Maloba koloba eza nango ebele, ebite na banda na wapio. Aloba pe nini na masusalaka poranga, usalelanga ya kokamwa, usalelanga ya minene. Malobe mati motema yango na yembeli yo. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Naganga alleluya, alleluya, amen. Alleluya, kembona yawe, nkembo nzambe na kati ya mboka, elekelaka maele ya bato. Lolenge nini na banza Davide mwana moke, na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath. Lolenge nini na banza na kati ya libulu, Daniel akoma mboninga ya bakosi. Lolenge nini na banza mota masumu lokolanga, lelo nakoma kote ya pe bato. Yesu we, elika ya basantu we. Na yemela na ye, lo yemela nga ya sika. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Toyembi, alleluya. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Mame, mame, mama. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service.
du jamais vu à Paris. PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Maloa-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Alors, Salem Service, lelo matanga ya lolo, est-ce que ya lolo nabo moina yo, azako ko apporter au nini? Vraiment, Edino image, ils ont passé. Ils ont passé. Déjà qu'on perd le gars à mon tour, déjà qu'on passe, quelle que soit valeur à mon tour. Donc, aux Azalais peut mener na yo. Ata Azalais peut mener na oté, ils ont passé. Parce que vie on a apportant quelque chose dans celle ça pour se rappeler dans la soirée Mogo Leka, a même la équipe na restaurant Matsanga à Château Rouge. Vraiment équipe complète, à Zonga va Pib, Leka na Bilili. C'est un vieux qui je dois beaucoup de respect. À respecter un rendez-vous naé, aya, et il y a une carte à milliers, à la vie na biso, tout en alanaé. Il y a une simaya, vient dans César Ngadi. Tant que il y a na Babini, il y a longtemps, des années, vraiment, ils ont passé. Tant que nous sommes dans la vie, on a solo la bien, beaucoup de respect na baleki. Vraiment, il voit, mon salamo, ils ont passé. Pour que tu rapportes vivre vraiment, tu as la mission sur le Congo liwa. Il y a qu'à quoi mon yibi. Quand on a coûté à côté, attends quand on a coûté à yibi, vraiment ils ont passé. Ils ont passé vraiment tous les landais de mission. Vraiment que son âme repose en paix. C'est un gars qui message nous sur la masse tout il y a production, masse tout il y a presse. Vraiment tous les laviers, tout ça là où ils signent tout ça là pour vivre qui nous madame. Vraiment ni y a pour les athées, ils ont passé. Donc le vraiment ils ont passé dans le thème pour perdre mon tout. Mais tu viens voilà, zananu malgré tout ça bien vieux mais signé dans une c'était tout temps le zana bon bien. Après aux ala, mais les WMI, vraiment, ils ont pas signé la famille naïve, la piste comme il a signé la famille naïve, la famille naïve, vraiment, tout ça signé. Merci Salem Service. Merci. Leader, bonjour. Ouais, bonjour. Balapoto, Balamokimo. Et surtout, particulièrement aussi nous les artistes, nous avons des relations à Congo, Kinshasa, Brazzaville.
tu peux perdre moto monene la musique ya Congo. Donc il y a Lolo Swamire, Azali ya Lolo oyo ayeba na biso ba musicien tant toujours la voix du Congo, la voix du Zaïre. Lelo tu perds des vies azala na biso na poto, azala na bana, azala na libuta. Akufi na kati ya Melun il y a 3 jours depuis vendredi. Donc il y a des artistes oyo bayebi valeur, il y a des grands journalistes. Azali journaliste, azali chroniqueur te. Azali journaliste vraiment confirmé. Il y a Lolo. Et puis, il y a Lolo et la chroniqueuse. Ils ont mis ça là, tous les ensemble, tous les cadeaux, ils ont mis ça là, et là, on est tout ça là, surtout les artistes. Tous les domaines où on a des journalistes, tous les domaines où on a des théâtre. C'est la danse Montana que je rends vraiment un grand hommage. Nous avons tellement touché, et puis je ne m'attendais pas qu'il n'y ait pas de vie Lolo. Nous avons vu César, nous avons dit nos images. Et puis, il y a des gens qui ont été à Faboulougaya Lolos, à Benga Kinshasa, à l'excellent, via rendre un service. Et même pas, il y a des millions. Bon, le cimetière à la mission, il y a aussi les artistes qui travaillent, qui ont des disques, qui ont droit à la poto pesant les léminants. Donc, tous avons la vie à côté. En tout cas, Bana Mokino Mouba, école les Bissoya Lolo, Liwa Vimazaya. Donc, mes condoléances, na Bana Koto, tout le Kato Yeba, Matang Zawapi, dans ce premier temps. Et puis, bon, et touché bien la mitema, tout comme ça, on a battu, nous sommes bien à soigner. Nous, en tout cas, mes condoléances à tous mes frères congolais et Mokino Mobimba. En tout cas, les informations, ça sera bien assuré par Edino Image, Panza, Sanga et à Paris. Merci pour la vidéo. Mes condoléances à toute ma famille, à cause de Yalolo Soigné. C'est bon. Après, c'est bon. Voilà, Ozawa, Koufeli, Yalolo Chami à Tikibiso. C'est une triste réalité. À Tozali, toi, ça vient à Tozana, na Luxon Kangazalia, Tozana Serge, Tozana Blaise, Tozana Lionel, Tozana une image. Donc, Tozana la famille. Pour la matanga ya Chami. Oui, bakia le look comme ça, à Tikibiso. Donc, ils ont réalité, ils ont le coup programme peut-être tout à l'heure, peut-être lobby. Et programme, évidemment, on a ma caisse et Dino. Pour le moment, il y a le lot nous a quitté, poser le programme. Est-ce que nous lui a vu qu'il y a le champ de Kofi? La salle comme ça.
Oncle, un message de quoi ça? Lelo ya lolo ya lo atiki biso. Non, na message te na zana mama talaka. Nga ofana na RTNC na point penza ya terrain au kalwana. Ba tout ndenge bazoya na RTNC na zomona bango. Oyo nani manda tibu. Nani oya kufaki wana nani. Obatu tout wana parce que na fande wana depuis 1980. Na point ya local wana do ba tout bazokota na zomona bango nani oya ko ministre nani. Ya matondo to moni lelo pas bien ngai. Pas bien na yo. Message ne cause la nini. C'est tellement triste car lelo un portable là. Donc message moi tu là mais malheureusement na rappelle la été. Mais puis na susu mao. Komba moi j'ai na biso. Je comment na RTNC ba on ba yamba biso. Ba biso biso ba conseil na télé Zaïre. Télé Zaïre ouais. OZRT. OZRT. On le voit bien. On est à RTNC. Moi souvenir de cause là oyo. Nanzela na yo na RTNC. Non nanzela na biso to sala ga lo moko. Monsieur Mogo super banco. Non, il parle de spécial, il n'a pas la diom. Je crois qu'il fallait générique les cas. Dans cela, nini carton générique ils ont raté, parce que rapidement. Basta la carton ya générique. Cela on a avec un papier à au Komagana nino mais c'était très bien. Le on a un grand souvenir en moi. Merci. Merci, courage. Onkolo tika minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen. Alleluya amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya amen. Kembona yawe, kembona yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Alleluya amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya amen. Kembona yawe, kembona yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba
lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etininga naloba lokumu ezonga na yo Alléluia, Alléluia, Toyemi, Alléluia. Yes, alokotanga na se, asambrai na tutena ngai. Apisanga komba sika, angona yembeli. Yes, we. Elika ya basantu we na yemela na ye lo yemona ya siga Hallelujah kemona yawe to yemi hallelujah kemona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe boye nde mokokisi na nyonso maloba koloba eza nango ebele nayebi te na banda na wapio aloba mpe nini na masosalaka mpo na nga osalelanga ya kokamwa osalelanga ya minene malobe mati motema yango nayembeli yo Hallelujah, hallelujah, Nkembo nzambe na kati ya mboka elekelaka maele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akwisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kacha libulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesu we elika ya basantu we na yemela na ye lo yemoranga ya siga Hallelujah kemona yawe to yembi hallelujah